Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV. Moko na biso ndenge ba mama tozali awa tozana ba spécialité na biso o biso to yebi o baninga pe ba yebi te na bolingo nzambe na biso tata molimo santo akosenga ka biso yango wana toko partageaka oyo ayebi a lobi liboso awa ou bien Alexis Moussapi ayebi si biso spécialité na ye o ya yebi tozoko yekola ba na biso pe na yango programme mama mami nzangamani a koma kopesa awa liboso eza pona biso nyonso na biso mo pe ba mama mingi pe toyebi ba spécialité mosusu te ya ba ekolo ndenge kaka tokokendaka na programme na biso tous les mercredis na yango wana lelo tokolobela ndenge mama na biso asukaki na programme ya oyekola babiloko mosusu alobaki na biso ya oyo bateka ba produit ya action tokobandana na programme wana yango to bengi mama aya ko continuer na programme wana ndenge to sukisaki mokolo wana nga personnellement na mekaki neti ba savon mo alakisaki biso pona ko sokola ba chaussettes ya pembe en tout cas na kenda ko luka savon wana mama Carmel atindela kinga yango na kenda ko luka savon wana c'est vrai na mekaki makamne so balwa na biso awa to mekaka na mekaki pe ko tia ba chaussettes na ya bana na ya biso moko tiaki na mona ki penza ke savon wana est très efficace na sepelaki na savon wana yango mama merci ba produit oyo la kisaki nyonso lobaki en tout cas na mekaki yango ata ya loposo franchement na zaka mafuta auto pakola kaka auto somba na Château Rouge bana mokolo wana na tika eza vraiment ba produit moko ya malamu mingi surtout ba oyo ba poso na bango se beba eza na ba tampon eza na mekaki yango en tout cas ça qui est fait mingi tozaka poso se opakoli mafuta mona poso sali neti ba ikai na trovaki huile wana kuna na vaseline kaka oyo to mona ka vaseline la bleu vaseline wana okopakola mona makolo na yo vraiment komona makolo vraiment lisse tina maboko lisse ezolongola pe ba kento otiango na citron fini citron en tout cas ezozala bien tana nzoto ko pakola yango en tout cas eza ba produit moko eza très efficace eza malamu pona biso le poso moindo ba mama tamba olakisa biso to mekaka po ba produit mingi tozomona ezoko bebisa ba loposo na yango wana tokobenga mama na biso oyo alakisa biso ba produit wana aleka liboso pona aya ko continuer na programme wana mama mingi ba o ndeni ka action ba produit eza nango ebele même to kutna ba supermarché il y a ebele mais ce que to tandeli kambu ya prix et puis tant au kutna action au moni ya moins cher au meki au moni simbi madame to partager ka yango totala eloko ya muke na pesa awa ba komi vaseline eza ba couleur belé musu ezali ya bleu musu eza ya marron musu eza ya vert musu eza kutu ya rose na ebité oyo pe na action ezali mais par contre et on ndeta ngokota na action ceux qui osa ata ton so ekoti ka rapidement bato ba yeba biso ka tena bato ya libanda so ikake koti ba yaka oyo moko oyo nitinga so na bisa fait 2 ans na obondi mate ezaka pona ota awa moni ne ba lèvre na se parce que tota so ba rouge à lèvres té ezaka oteka mukebe otie et vraiment eza quoi réparateur eza vaseline mais ya ko pona ba eza ce qui au continue action penza na ouverture au kendeka côté ba tiara ba biloko na bo mona eza ba couleur ebele malembe kaka parce que tant ozo kendo tala mba moko ozo découvrir
On a kosukola, comment dire, banzungu na biso to monaka ataka ka la poil kalungu ata to yande ni na oso kalinga o mingi moko mona izoka ka moi noir moko to lamba na makala te ba konité mais eza un produit mon sous na action na kopesa ka ba otamusango eza ya peau kaka marque kaka oyo na laksaki mko na savon ana produit ana mama eza produit mon miracle et ya quoi pâte soko zongo kande to zoka na ba biloko to sokola basani oniki pe na sima nzungu na yo nini otiki et réagir moi muke so niki boy et okende nzungu no zaka pembe ikozaka ka propre so salimba liboso moni ke simbite seke eza makasi bande ya lisusu to limbate to sala ngo ka pona propriété même marque ya produit ana kaka nazana opeka kana opeba tambusa ona ba toilette na biso moto biso biso ba maman muto ba teke toilette na salité toilette c'est vrai ba toilette on soit zakase kangama moi solo wana pesa a faute na biso te surtout so za bana bibali mingi okote ameler moko to chocolat to landaka mais produit wana et so telisa ba toilette na niveau moko ya ko sakana ti ozui kaka produit wana otie so ya ko to mibale so la nisi ya mibale otiki faut ça on attend toilette à propre attend monde qui est bat bazati côté on a butu te pour na butu bat bala muka ba ko ça la rapipi ça on attend to na moyo yo moko so côté no toilette otie produit wana au mona penza ba biloko wana e kuei penza tant on mona zo koya yo sko zu brosse au landisi et ko servir to mona ka ba changement donc ba astuce moya mike ce qui toilette est quand même calcaire au bâti que maman a saleté à propreté non et à bon outil même nga mope na bunda na toilette na so ya ndako donc ba calcaire teme fandaka nga ko na wande ko gratango na zwa e bende mobo na tiaka bo na grataka moi après zo kweya mais petit à petit na ba produit ozon la na ke changement et puis tant to tia podwa na to tia na kati na eskato et mai fandate faut tomber sur le bord na likolo to tomboli lunette va en lunette so tomboli o tie na kati boy plus wana ezaka mingi na ebite mingi to tia kati mais ceux qui o kumba mbo talibo o ko mona pena parce que to tia ngo kati to tia produit wana to bandela opération na balebele to kozwa na biso ba solution en tout cas lelo na préparer ki penza nini te moi 2-3 produits oyo na yaki nango yango prochainement na koya nango po totala to mekaka babiloko wana pona solo ya toilette ni to beso baso so ezapna incrusté ato tieni no tenini solo wani kindate ezana n'habite na benga au javel yaka net ba spray ya au javel mais wana na même na ba Aldi na ba Lidl ezalaka ya ba spray na oya nango pe ya spray wana ba mawana ngai soki olamuki na tongo nde tolamuka na tongo butu mo pasali po banda ko mususu ba tira pe chasse doté par économie ya mai solwani zali zwaka ka spray wana tant mai ekei zwaka ka spray wana tia na toilette ata otino brosse so nde tsaka wana bande ko solo et comme le quoi moi parfum mo boy na toilette ka soko tie boy pembeni na kata toilette na yo usai serpent na yo oyo ka sola parfum ya sona parfum do tia na nzoto te mais il faut parfumer quand même toilette nous soné et ba astuce moko ya mike pona nini to eba ko bongisa na ba même produit on a bien spray wana et ça la rappelle na cuisine surtout ba o bazana ba évier ya en pierre hein ya libendete o ezaka pembe ou blanc cassé produit na soko o tieka kaboye 5-10 minutes tika na o tant o ya o éponge na yo o tie boye rien à dire sur la bible par expérience ngamo na salela ngo na mona rapé ba papa on se na même na ndako mais il café tant on sait aujourd'hui ka sopi o tie mai mais petit à petit on a ke pembe wana et o kende et so perdre éclat nango mais so ko tie gel wana
ils ont partout. Ils ont eau de javel, mais ils ont na tangaki composition nango, ils ont vraiment pureté. Mais ça va produire musu na kati. Donc ils ont sunga biso na solo, na clarté pour to bongisa na toilette, même na lavabo. Na lavabo na lobby. Et puis le produit où il y a action na lobby, tout le monde a ba noir na ba baignoire na biso. Ba noir mingi ça la te ya salité. Mais le fait que utiliser en mingi na ba nino ba ça langwana produit na pe ezo ko agir. Donc le tobeli makamba salle de bain, toilette na cuisine. Yangwa tu na mko alelo, na comment tata mon appel mon santo. Amen. Depuis l'heure toko benga ama oyo alingam la spécialité ya ba école. Les tous les trois Congo, tous ba école différents. Spécialité na bango ya biloko na bango oyo ni pour éviter pour to ko kuye ko la paix na lomba musoki mama moko a zapai na kuba tata na mtana ndika to ndenge sio mama ndika la tsebiso bi balamba ndika na lo tsebiso ko wangila po biso biloko na biso to koli nango wangila ya solo ba mama ezalaka poussière na salité l'air to sobi yango mingi basokolaka basokoli yango après batandi o bazana ba micro-ondes awa ko tia pe moi ezu moi moto wana ezu ekausi yango aniki pour na Afrique tonique ça yango souvent to yaka nango aba nika déjà to yaka nango aba nika déjà pour na kolamba yango ezaka ndenge moko na mbika ndenge moko na mbika kozwa yango otia yango na sani to na libuka mingi na libuka ofini yango otie bandembi otie oignon otie ail biloko nyonso kaka ya assaisonnement toyebi poireau mingi poireau ndembi litungulu oniki yango penza bien ebimisi mafuta ofini yango penza bien ebimisi mafuta nde toyoka ba msusu awa o na maki ofina ngo na maki awa po nini l'air to mema yango to tshaka na congélateur mingi to tshaka na congélateur po esala gratter te na mongongo de ba tshaka na congélateur l'air ko lamba ko siko ebebaka yango to zaka mingi oniki yango na maki otia yango na maki oniki yango peut-être bimisi mafuta mai etoki otia yango na kati ya nzungu ekotoka ba mama fo etoka ata 3 heures du temps fo etoka penza po ebela ngana tokisela yango ndenge wana soki etoki après na kalingi l'huile na tie l'huile na poêle na kalingi ba tomate nanga tomate mingi ya mbuma otia concentré te tomate ya mbuma otie ba épices na yo pe nyonso bakisi ndeko yo moko lingi guna yo après kobela nango osopi na kati ya wangila mbisi ya utiliser mingi ezalaka ngusu okoki kotia no pe ngolo oyo zana osopi poza na nzombo otia no pe nzombo mais mingi ezalaka goût na kitoko mingi na ngusu oda tia yango na kati na tiki yango lisusu etoki wala wangila nanga se belaki déjà presque na kobela penza ya kolia na tie sauce nanga wana sauce pe belaki po sauce na kotia yango teke na salika mbala moko vite fait na tiete sauce pe beli ali na sopi na nzungu wana na baloli na tiki yango lisusu moke etoki na loki goût na ndenge ni kopesela kitoko après omoni ke yoki solo nango yo mopo ke biloko ebeli pona kolia nango tolia yango mingi makayabu ndenge to mais mingi balinga makaba mobeso mais awa to biso moko bakomi ba tension makayabu no tshela mai olele nga côté na makayabu na ebité soki mitune ezali bon 3 heures entre lobby entre vraiment 3 heures mais faut bela faut bela penza parce que ezalaka ce que belité ezalaka moi solo moko kolia ngote donc faut bela parce que na 3 heures na intervalle à 3 heures il vraiment que biloko langue beli donc c'est quoi na ba fina on te mbuma te okoki ka bon bien sûr esali bon leko kota na nzungu ekobezala ko ambika te ekobima ekopanzana ekosala mbuma ko ambika te mbika nde sala mbuma mais wana nde salaka ipanzana kanango babalola yango ozobalola yango ozobenda ngo na kati
ozobenda ngo na kati et puis ozotala ngo de temps en temps pa mate ezikaka. Maman Bobé. Oui maman. Merci maman pasteur. Na yo ki ondongo la kibiso kolamba wangila chez les Bantambes. Préoccupation nange elingi nangi na yeba tangu nini olobaki tokotia mbisi. Mbisi okosala ngo na sauce na yo na kati. Tango osali sauce okokozala jana mbisi na yo sauce okolaki na mbisi na yo bien na mai ya moto osopi mbisi na kati ya sauce na yo okwaki yango mbala moko na mbisi na sauce na yo na kati ya wangila. Eza vraiment facile ya kolamba mais il faut quitter yango motema po oli yango mobesu te. Sous question, s'il vous plaît. Est-ce que ça va encore bololo quand bien bololo fait cause à la tête? Ezalaka bololo te. Mais dans la tricha amuke ba mama. Na tricha amuke na chaka moi si. Tango nazo lamba ngo. Yo moko meki kuna ngo. Po eloko liso za na epesa sebe nwana ya doa kolia. Moi sukali, sucre kako ya sucre et kasaka amertume ya tomate. Et ça la question la sebe mo na kozolia eloko to. Eloko kitoko bu. Sucre kaka sucre pour moi sucre boy. Si on a 3 heures, on va nous passer à mal. Il est ta maman. Il y a sur le cameroun, il y a oui, maman. Il y a des amis qui sont malades ou pizza important. On va l'embarquer maï. On va l'embarquer maï. Maman Zangaman. Maman pasteur, s'il vous plaît. Nana tuna polo bimbi wangila basukola kango. Sukomba liboso na yeba. Poka to sombaka basukola ngo ndele. Ouais, ya kasi komba liboso. Oh bandi kite, o so la soute. O eza ya mbuma nga. Ba graine des sesame des na ba graine nango. Vraiment so de tolamba ngo lobi, o so kolongo pedelo. Utandia ngo parce que ça kana ba poussière, tala kande ba so kona ba loni yango de ba longoli yango, et ça na ba poussière. Et pas épais là qui oyebi te tango so ba puku ba le ko zane kenge ke o sukola ngo ngoza sur vraiment qui est ça propre. Na sens wana na Afrique. Poso ba niki on déjà yawa ngoyo sukola ngo swezate. Wana ko kolamba kaka. Après ce que tu tiens na congélateur et ça la moi muke, so ko tiki libanda pardon. Et ça la mukusa na mungongo. Mais mukusa wana to kana ebite ndenge ni kolongola ngo. Potolia ka ngo ka bona mukusa ngo. Tolamba ngo tolia ka kana mukusa na ngo ndenge on ça mukusa na mungongo mais ozolia kaka. Na ebite so ki peut-être muto ayebi, fona cha nini po mukusa ni sala te na ebite. Wana ndi na ebite. Te suka leza na biloko nyoso tolamba. Suka leza kana yakala wangila te ba mama. Suka leza na biloko nyoso tolamba même fungwa, pondu. Ngana yoka pe wangila msueza na ngolote. Mais misus mingi bazalaka ba tiaka poisson. Moni poisson de mer ça déjà suka ni. Mais si on check peut-être les sujets poisson te. Pour la boutia moi c'est benoana na biloko ça moi bien, moi c'est bien. Voilà, le changement avant, après, et moi, et ça, il faut. Bon, na combat tata moi appelle Monsanto na landi yondengo lobeli po ndenge to lobaka elambeli ezali na moto azali na elambeli na ye oyo ya koli na moto ya moni po wangila ebimisaka mafuta biso na mboka l'air ba mama bazola kisa biso tangu otuti biloko na yo ote wangila ozoko tuta penda mafuta ekobima donc pana ngai ndenge na kolela to sala ngo société donc biloko wana nyoto l'air otiango na moto otiki yango ezotoka mafuta ezobima ezoko toka donc après ndeko ya ko chambis nao donc to sala ngo sauce à part te ke sala bani sonde ngai na koleli bongo. Merci maman. Et on a des sortes à rolambela maman alobi na ndenge afini mbala moko ezotoka ti biloko nyoso mbala moko mais biso awa pe elambeli biso toka liboso faut toka ndenge te bimi osali ba mélange ba ndembe biloko nyoso ya saisonnement wana tiango na moto otiki yango ezotoka mafuta na pe ezobima après otie tomate yango wana emonani ete eumelaka na moto otie tomate na yo ezotoka après otie mbisi na yo ti lere yo moko komeka ngo guna ngo ndenge mama lando alobi na ndenge mpe osali sauce na yo à côté otie na kati donc eza na deux sortes ya kolambela yo moko kaka nde osala choix na yo ndenge nini kolambela nayebi te soki na bandi mpona kowela l'air
toleki na biso ba mama. Merci. Bonjour la famille, bienvenue sur Masolo Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Masolo Kimbang TV.